Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à maison mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Bonsoir, bonjour. Na bande konyoso o bolanda vidéo na nganga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or so bomoni nga boye na yaka pamba te na yaka kobetela bino masolo, na yaka kotela bino ba information, na yaka kolakisa bino ba recette, na yaka kosalela bino ba kolakisa bino ba publicité. Na mutu nyonso to okuta na émission nanga oyo na s'abonner na chaîne Mama Bijou d'Or te mais ka ko s'abonner na chaîne nanga ozala jamais dessus eza nango facilité eza facile ba komaka abonner appuyer place wana s'abonner na chaîne nanga ozala jamais dessus bo s'abonner na chaîne Mama Bijou na Bidor TV masolo ya sika bo s'abonner massivement Mama Bijou d'Or naza besoin ya ba 1+ na bino parce que naza besoin ko salisa ba orphelin ya osalisa ba veuve ya osalisa ba koka naza na besoin ba 1+ de nous besoin ko s'abonner et belé so ba abonner comme et belé Mama Bijou d'Or banda ko sala musala na ye ndeka na lobaka so kutali na vidéo na nga partager tia moi commentaire tia j'aime naza na besoin nango na o sepelisa bino na betela bino masolo na la bino ba recette bino pe bozongisela nga ba 1+ ya ko s'abonner ya ko tia commentaire ya otia moi j'aime l'émission Mama Bijou et ça la bien musala surtout ka ba mekaka na bande ko ba bino bo mesa na bino ba mekaka na bango kaka so bo moni ke oui ba faute ezali muto yebinga lukanga na privé salanga reproche wala na ondima na ngango donc Mama Bijou d'Or lelo na yeka apona ko tiela bino cassette ya ndeko na biso asalaki eza parmi ma cassette na ye oyo asalaki avant kufa ya star na biso Pululu na kombo ya Chico otolingaki mingi asepelisaki biso natali film wana esalinga pasi mingi star na biso alobali liloba moko betushenga makasi donc il faut kosalisaka toyebaka moninga malamu ntango moto aza na bomoi tosalisaka bato so bato baza na bomoi ezala teke soki kaka moto asi akufi nde biso wana tobimi. En tout cas, il faut que vous soyez malade, il faut que vous soyez si vous êtes dans la place à prison, le corps de collaboration, le besoin de vous faire une information à Mikolo, il faut que vous soyez tous les cas que ce bateau bakufi. Binomo boroyoka, balobani ni pululu alobaki avant kufa. On dirait ayebaki, eza lomo boza mystère mo boza caché nzamba kashaka yango mais il paraît balobi que ezala na basi. Donc binomo nazotia yango siko bozomona bozoyoka vraiment esalinga pasi eza information moko atikeli biso eza vraiment capital tozongo na misala vraiment koyede mutu bolingo ezala ntango tozana na bomoi boye ezala teke so muninga moko azato bandiro bo azalaki bien abande koyede biso abande koyede na bafete abande kolambela biso na hôpital abande koya kotala biso so na koti hôpital abande kolambela ngai so na sali be non wane koma nango trop tard donc il faut que luka koyeba mutu kolakisa bolamu et puis kozala reconnaissant na mutu soki aza na bomoi ba bien fait à mutu so mutu asa kufi to komi koloba yango koma nango déjà trop tard na oti ko betela bino lisolo moko lobi ya ingratitude donc to luka kotambola malamu
ce moninga sala yo malamu faut ozongisela ye pe malamu. Faut pas qu'on ait blessé à moto, les âmes à la montée. Dans le bar, tu me laisses vos tambours, vos yeux, quand tu madame Kokabwana. Mais ce Kokabwana, il faut pas qu'on critique Moussousouana. Il faut pas qu'on mette les soleils à Wana et à Mabé. Parce que vos ala qui ensemble, vos liens qui ensemble, les à la mobile, les à la camarade, les à la peine qui vit à qui camarade. Donc, toi, il va donner tous aux tambours. Parce que si tu vas avoir tambour, les aussi battent Bakabwana. Mais ce Kokabwana, il faut tirer la bien. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, bah bien fait à Moutou ça il faut pas que vous ça n'a rien. Il faut pas que vous ayez ingrat parce que et a comme trop tard on dit que le bah azala ki boye asala ki et comme il en trop tard. Donc nazote la bino vidéo wana bon tala star na biso pululu makamoni oye anubaki oyo kayango et puis to tia yango na misala to linga mutuka te que so ya sa kufi to banti ko le ba bien na ye. Hein, donc si mutu azana bon moyiboye il faut que il faut que la kisake winde ko nanga o asala nga bo grâce à ndeko nanga nga leo na koma na Allemagne grâce à ndeko nanga na bota yi mwana na yimta idaka nga grâce à ndeko nanga ngam na sala ka bo grâce à ndeko nanga il faut to yebaka hein ndeko nanga wana grâce na ye donc apesa nga moi simo boye ndeko nanga grâce na ye camarade nanga wana en tout cas na tanga pas cette karangate il faut ba bien fait wana et ça la bien ce mutozo le belobi nango musicien mo ya chrétien ai aloba lobi il faut que pesa mutu merci ezala bien parce que senga ke mutu a continuer ko salela yo ta mususu bolamu na mokili donc c'est ça message ninga na pesa bino yango yo en tout cas tolela na batu bazolela tolela na famille star na biso pululu tozala na bango ensemble batu bazana Congo bo soutenir libota wana batu pe bazana misika o miteme ezobeta o bazotinda quelque chose parce que parce que biso liboko epesi mususu yebate en tout cas to continuer ko sunga parce que za star na biso asepelisa ki biso ya maloba lobi et toucher nganga baba biso nazotiela bino yango na linga bino mingi ba joyeux Noël na bato nyonso to bakuta ino na vidéo na souhaiter bato ba joyeux Noël te joyeux Noël nanga yango nazo passer na mutu nyonso surtout na ba abonné nanga na famille moi aussi nazo souhaiter bino lisusu ba joyeux Noël en tout cas tozala ka bien parce que on sait jamais. Bye. Oui, en tout cas pour la reçu qui ça la coquille cause la ingratitude ndé ka la beta ile solo lobby il faut repesa batu merci batu bazo soutenir nga na pesi Nathalie Demo na France ba merci na sepela ina commentaire otiaki na pesi maman la biso kija maman la biso Jackie maman ya première classe na pesi merci na ba commentaire otiaka na pesi maman Meje merci na ba soutien na yo na pesi maman Sidonie merci na pesi maman Angèle merci na pesi maman Jolie na maman ya première classe merci na pesi maman na biso Landu merci na pesi maman Augustine maman Viviane ba merci. Voilà, yo surtout ba maman ya première classe o ba kombo etangami en tout cas vraiment là o etangami te biso surtout ça ba maman ya première classe na bibo soutenir nga naza ndeko na bino naza besoin ba j'aime na bino naza besoin ba commentaire na bino naza besoin bo partager ba vidéo nga naza besoin bo luka ba s'abonner na chaîne nga parce que ba lobi union fait la force. Na pesi copine nga Bijou la Blanche na Congo merci ndeko tia ba commentaire na yo. Maman la biso Magui ba merci na ndeko partager ba vidéo nanga na pesi ma petite sœur propre na kombo ya Fatou Boka merci na ndeko partager la vidéo à grande sœur na yo na pesi le sous Brenda Niki na Belgique ma petite sœur merci et puis na pesi famille nanga nyonso tout ce ka bozali ba merci puis ba bisous papa la biso mavangi na Francfort 007 maman déjà le bien za besoin ba soutien na yo tout ça ensemble vidéo ya ndeko la biso pululu. Oh, c'est là qui avant Koufa Yango Natie Libino. Merci. Salut, coucou, salut tout le monde. C'est votre artiste et comédien Pouloulou que vous aimez tant. Samedi Oyo, tokutana na Saint-Antoine de Padoue, tokutana wana tozala ensemble parce que tozala na toya to sepela elongo na bana et c'est le moment de faire les dons. Donc, aux élatés, Moutoua, Koufapo, Ouya, Osoma, Serke, à chair. Donc, c'est le moment où on s'alaba don orphelinat, Maman Belé Belé. Donc, samedi, Oyo, Tokutana, na Saint-Antoine de Padoue. Et voilà, donc samedi 25, Oyo, samedi. Samedi, oh, le 25, Tokutana, Saint-Antoine de Padoue. Yamutolina, oh, Araba, on en Samadon. Salamo, samedi, oh, le 25, na Saint-Antoine de Padoue. Moi,
Je sais. Non, ça, non. Che.